boza Brazzaville bana poto eloko bolukaki yango yo engaye balobi Christec business le seul et l'unique concession fiable le plus sérieux na kati ya République démocratique du Congo. Welisa ozo lopango na yo awa na Christec business. Na Christec business osombi lopango na yo pe opemi. Bote banakin, banapoto, ezalinga wabino mama Christec business, DG ya entreprise Christec business. Le lot de mes bino ba offre ou en qualité ou agence Christec business à disposer pour la bino. Lingi to betaki toujours ma solo ya Jill Brasserie. Toza la bino na solo ya Maluku Debi Maluku Bateren cadastre bino ou ki biso. Toza la toujours na ba offre moko ya bien ou la cadastre tout proche dans le cadastre et la disposer pour la bino ba offre ou tout proche dans le cadastre Bateren il y a 20 sur 20. 20 sur 20 à partir déjà, il y a 3500 aux huiles au pain, on a tout proche dans Macadam. Terrain cadastré avec l'air numéro cadastral. À part ça, tout ça, le service même sont disposés. Tout ça, la vente et achat terrain, parcelle, tout ça, la vente et achat voiture, tout ça, la location appartement, tout ça, la location maison. Et business, bana Paris, bana Londres, États-Unis, partout ici Kabozali. Bota la bino moko, bana koningi sotongama. Bota la bino moko, ba concession Christec business. Ndenge musale zo salama. Espace onyo soto. Mais ça ayote, yakambang na Christec business. Pour la bako baliba contacter biso, ba numéro téléphonique na biso ezali plus 243 422 17 95 160. Numéro Moussou Pézali plus 243 423 61 17 174. Nous sommes Christec Business, nous sommes à votre service. Soyez les bienvenus. Vraiment la bonne nouvelle, tozote kama pango, comme kololo pango, lelo, na Christec business, sérieux, chez Christec business, les terrains sont à saisir avec des prix réduits, vous allez sourire, pour sous 1500 $, 20 mètres sur 15, premier à coup de 3000 $ et c'est parti. Christec Business, c'est l'agence pour vous. Avec des offres imbattables, c'est du tout pour tous. Venez découvrir nos terrains bien situés. Ansel et au centre, vous allez les adorer. Bonne nouvelle, tozote kama pango, comme kololo pango, lelo, na Christec Business, sérieux, chez Christec Business, les terrains sont à saisir avec des prix réduits. Vous allez sourire pour sous 1500 $, 20 mètres sur 15, premier à coup de 3000 $ et c'est parti. Près du mausolée de Papa Tshisekedi, ou bien à l'entrée FIFA, c'est là que tout se dit. À 2 minutes du boulevard, vous êtes bien logé. La concession accessible, vous allez apprécier. Tozote kama pango, comme kololo pango, lelo, na Christec Business, sérieux, chez Christec Business, les terrains sont à saisir avec des prix réduits. Vous allez sourire pour sous 1500 $, 20 mètres sur 15, premier à coup de 3000 $ et c'est parti. Vous payez le reste en 3 mois sans souci, 150 $ par mois. Et votre terrain est acquis. Les documents passés l'air sont à portée de main. L'original vous attend à l'éploiement de vos fins. Deuxième offre à ne pas rater. Terrain à 4500 $, le deal est parfait. À Kimpoko, vers Nécropole, 2700 $. D'acompte le rêve devient réalité. Tozote kama pango, comme kololo pango, lelo, na Christec Business, sérieux, chez Christec Business, les terrains sont à saisir avec des prix réduits. Vous allez sourire pour sous 1500 $, 20 mètres sur 15, premier à coup de 3000 $ et c'est parti.
Pour les visites, nous sommes là, 24 avant et on vous guidera. Christelle Business, votre agence immobilière, devenez propriétaire, vos rêves prennent l'air. Oh, vraiment nouvelle ère, tozo te kama pango, koma kololo pango, lelo, lelo. La Christech Business, sérieux, sérieux. Chez Christech Business, les terrains sont à saisir avec des prix réduits. Vous allez sourire pour sous $1 500, 20 mètres sur 15, premier accord de $3 000 et c'est parti. Pour les visites, nous sommes là, 24 heures avant et on vous guidera. Christech Business, votre agence immobilière, devenez propriétaire, vos rêves prennent l'air. Mbote banakin, banapoto, ezalinga waribino mama Christech Business, DG ya entreprise Christech Business. Le lot to memeli bino ba offre ou eza qualité au agence Christech Business à disposer pour la bino. Ndenge to betaki toujours ma solo ya Jill Brasserie, toza na bino na solo ya Maluku, Debi Maluku ba terrain cadastre bino ou ke biso, toza la toujours na ba offre moko ya bien ou eza cadastre tout proche dans macadam et la disposer pour la bino ba offre ou eza tout proche dans macadam ba terrain il y a 20 sur 20. 20 sur 20 à partir déjà, il y a 3500 aux huiles au pain, on a l'eau tout proche dans macadam. Terrain cadastré avec l'air numéro cadastral. À part ça, tous les services sont tous disposés, tous la vente et achat terrain, parcelle, tous la vente et achat voiture, tous la location appartement, tous la location maison. À part ça, tout disposer de service Nabiso. Christech Business immobilière, devenez multipropriétaire immobilier. De toujours tout le baka, comme on a facilité. Nos services, achat et vente de parcelles, hectares et agricoles, achat et vente de voitures, opportunités immobilières, conseil à investissement, intermédiaire, tortille immobilière, formation, réseau immobilier, forage d'eau potable, trop possible, location, appartement, maison, voiture. Christech Business, comme la facilité à disposer de nos offres et de services na biso. Vous en avez besoin de l'OPA, vous en avez besoin de la location. Biso, tout disposer en pour na client na biso et puis la poto, la kim. Alors, tout ça, on offre na biso, on terrain na biso, on concession na biso, tout ça, ils ont cadastré, tout proche na macadam, tout ça na Jill Brasserie, tout ça na Maluku. Merci beaucoup, Nabana Kinshasa. Agence Christech Business et Zouami, siège général Nabo, et Zouami na commune Yantele, quartier Maréchal Mbutu, en face il y a village Bingi Bingi. On est à siège général place Tozali. Ba siège mususu pe ba sous-siège mususu pe ezali. Sous-siège ya liboso eza na niveau ya Kinkole. Donc référence maison communale ya Kinkole. Deuxième siège na biso eza pe Nanjili. Nanjili quartier 8. Kaka na route otobengi route Sekomaf. Donc facile kutu ya kozwa biso. Donc deuxième sous-siège na biso nde na lobi eza Nanjili. Soki otuni kaka eyebani batu nyonso bayebi yango. Sur Tunikaka, école biochimie. Donc, ils appellent ça au Boumate, au Mona, Christech Business, Azawana. Pour nous, on va contacter Bisso, le numéro téléphonique na Bisso est Zali, plus 243, 422, 17, 95, 160. Na bande Bissoussou, pour nous, on va Kangite, plus 243, 82, 17, 95 160. Numéro Moussou Pézali, plus 243 83 61 17 174. La Bandeli, plus 243 83 61 97 174. Donc, le numéro na biso ya Boana. Mbote Kinshasa, Mbote Brazzaville, Mbote
mbote bana poto mokili mobimba mbote diaspora merci na bino ba nyonso tout besoin devoir besoin ndanga ya kolanda émission na bino fidèle du news partout bozali vraiment nga bino Serge Fidèle di autrement appelé Motonzambe nazali susu lelo na esengo ya ko présenter bino émission na bino fidèle du news émission oyo ezo sala bino bien émission oyo tozo memela bino ba news tolobaki yango pe tozo bandela koloba Fidèle du news eza émission oyo tosali yango uniquement mpona kotalisa bino misala ya bana mboka ndenge bato bakosaka biso o na Kinshasa misala eza te na Kinshasa bafainéant na Kinshasa bagoyigoyi non il y a des hommes il y a des hommes il y a des femmes sérieux combattants combattantes conscients awa na République démocratique du Congo oyo baza kobunda ko créer ba emploi oyo baza kobunda kosala en sorte que bandeko na bango ba congolais ba se retrouver. Merci beaucoup na yebi que nazalaka toujours nga moko te pona ko présenter bino émission na bino Fidèle du news nazalaka toujours accompagné na bana mboka oyo déjà na bandeli kolobake baza conscient pe baza kotia maele na bango pona kosunga mboka ekende liboso na misala na bango to yeli susu na yebi que autrefois tozalaki na maman Christelle business bo benga kinga par-ci par-là elle parle tellement bien une femme vraiment tellement bien merci beaucoup mais aujourd'hui tobaki susu mutu moko je crois que bozo mona décor vraiment ngai wa bino Serge Fidèle di na tiki bino moko boyoka ba invité na ngai ndenge baza ko se présenter. Bonjour papa. Kinshasa, Brazzaville, partout diaspora dans le monde, en Afrique partout ba otala yo balingi ba komona. Oui, ngai komona ngai Monsieur Jared. Monsieur Jared. Jared Kapembe. Jared Kapembe. Merci beaucoup papa Jared Kapembe. Bana poto ba ngai ba kombo, ko ba ngai ba Jared Kapembe azanani. Jared Kapembe azali l'un des combattants et agents business dans DG agence Crispec business. Na Crispec business vous jouez rôle nul. Vous êtes DG mais vous jouez rôle nul. Là beaucoup plus pour la raison. Merci beaucoup bana poto bana Kinshasa bana Brazzaville partout en Afrique ba Hollanda yo papa j'arrête déjà le colonie. Là là ça il a pris oui la province de l'eau et jadis c'est ça qui est on a eu combien en bandu oui. Merci beaucoup. Depuis il y a business oil. C'est là qui idée à nani. Il y a DG Jared ou bien il y a maman Christelle. L'idée pour la qui a qualité, c'est l'idée de la qui a et vous avez parlé, il y a un peu de combo agence, ça m'a fait un combo. Tango banakini bana braza, nalingi juste koye bisabiso que tozana DG Jared, yende azali, papa mobali, ya la patrona maman Christelle business. Pour te préciser biso bato bazolanda biso. Merci beaucoup. Tango maman memela ki idée ya business ou et réaction des alaki nini. Oui, ça qui d'abord bien, ça qui vraiment intéressé dans beaucoup après ça qui n'a pas avantage il y a immobilier. Là déjà dans ma connaissance sur la salle qui n'a pas fait dans la tienne. Bana poto balingi bayeba batozini balibaka bamama mpo batikalaka na kati ya bandako mais yo mosi moko bofemme battante obiki bato baapprécie émission tosalaki na yo il baapprécie na tellement façon de parler façon d'animer sa façon de s'organiser et naza koavouer je fais beaucoup des émissions je suis journaliste je suis artiste je fais beaucoup des émissions. Mais la façon dont les gens ont apprécié l'émission et maman Christelle qui business, non, la dame là, elle est vraiment impeccable. Vraiment, merci beaucoup. Je vous encourage, maman Christelle business, et j'encourage toute l'équipe. Vous allez toujours souder parce qu'il y a l'avenir ici, la Christelle business. Merci beaucoup, patron. Et c'est là qui a une réaction. Réaction dans les acquis d'abord, dans l'acquis vraiment très content. D'abord, il y a une idée où les papa ya oaza épouse nangai namonaki donc aza vraiment très spécial na basi nyonso obimisa idée ya bongo pa mwasi
Et ça, facilité. Donc, Bagamoto a trouvé une bonne femme, très bonne. Donc, vous croyez que Maman Christelle, elle est une bonne femme? Oui, bien évidemment. Merci beaucoup à Totonga Makotonga Mouké avec Papa Jared. Papa Jared, vision, il y a Christec Business. Parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, je vous dis vrai Christec Business exemple. Sur les réseaux sociaux, sur l'organisation, là vraiment c'est impeccable. Moi-même j'ai constaté, j'ai vu. Donc même émission ça qui est bossou. Parce que même conception quand il y a émission, façon quand Baja Bazali, ça montre déjà que l'organisation. Et vision et Christec Business, les amis. Vision et Christec Business, ils ont vraiment tout aidé les jeunes, tout aidé les bandits pour la RDC, pour les Panda, pour ma bélé, pour les gens qui sont il faut que la bon mais attendre moi quelque chose où on a fait déjà pour déjà procurer déjà un terrain. Des terrains, ça dépend de ma copine. Et donc, vite, on a vu sur les alliés vraiment bien précis. Donc, on aider les Congolais sur Azala, les Congolais, on aider les Congolais sur Azala. Dans moi, partenaire, il y a ma belle. Merci beaucoup Kinshasa, merci Banapoto, merci Diaspora. Je crois que Tozanabino, s'il vous plaît, restez là dans votre télévision, restez là dans vos téléphones parce que Makambuya bien Eza Awa na agence immobilier Christec Business. Tozana Yemoko le numéro 1, Maman Christec Business et notre GDG Papa Jared. En tout cas, Maramba bien Zali, Toyoki Nenge Yemoko, le DG Papa Jared Ayebi Sibiso Vision. Vision ya Christec Business ezali ke ba aider jeunesse congolais. Obino bolo bakaba na poto na Congo, il y a des fainéants non. Il y a une dame qui s'appelle Christec qui a eu cette vision na kati ya mutu na kokanga maboko te. Na kotika te bande konanga ba congolais, batika ka ko wela ka ba mapango ya famille, bata ko bundaka na ba héritage ya quartier, ya mabota non. Alors c'est une dame a une vision. Amène pas Papa Jared. Aujourd'hui, la grande vision c'est que yo moto zota la biso. Yo moto pesi bato ba mongo. Yo moto ba escroquer yo s'il vous plaît. Yaka awa na Christec Business. Il y a du sérieux, il y a de l'organisation. Awa soko pesi mbongo na yo. Awa soko pesi confiance na yo. Na Christec Business okozala jamais déçu. Merci beaucoup. Boss. Merci de votre vision. Ce que la stratégie ni oyo Christec Business yo étant que DG oyo tie en place. La stratégie n'est pas. La stratégie na biso eza moi c'est vraiment évident. La stratégie na biso ezali d'abord pour aider d'abord on est dans le parfois il y a besoin na biso pour aider ba jeunes mais par contre on a question de la stratégie na biso ya division. Et ça qui doit aider les jeunes ou les personnes qui doivent accompagner les banques pour toute une équipe. Pour faire rapide quand on a des jeunes, tout ça qui s'appelle des jeunes ou les bazangi musala, des jeunes ou les quand tout le monde a des tambola donc à une vision que tout soit bango, doit encadrer les bango pour tout ça là et l'autre, moko ezala et l'autre moko commun sur nous. Merci beaucoup. Comme il nous a dit, la stratégie est ébélée. Alors, moi, tout kundo la pendant ces athées. Alors, l'objectif est que qu'on soit des jeunes congolais. Peut-être que na Christec Business, na Christec Business. Il y a des ingénieurs, il y a tous ces genres. Il y a bateau, bazar na Christec Business. Et ont longo la paiement tout ya chômage na Katia Mboka. Et ça peut qu'on soutenir déjà vision automatiquement un chef de l'État. Merci beaucoup, papa. Je crois que Tolungi Toyeba Awa. Tozana site nini pe komba site ezani awa tozwami na commune ya télé beaucoup plus précisément ceux qui aussi c'est le terminal bako bayebi télé bambou télé bambou oyo elandaka wana babengaka yango maluku place toza awa toza pembeni ya antenne baoyo bayebi antenne eza en diagonale na concession ya papa na biso na Sébastien. Donc so komika juste wana donc talani kaka na ye. Donc toza na biso kaka na débit ya commune. Concession oyo tozomona oyo eza pour appartenir na nani. Et a toza na kati ya concession ya Christec Business. Ezwami na commune ya Maluku.
na nsima na biso ti ozomona wana eza mpe parmi baclient oyo mpe basombi kaka na kati ya concession Christec Business. Merci beaucoup Kinshasa, je crois que TV za radio te bozomona nsima na biso ntango tozoyebisa bino ke Christec Business aza numéro 1 ya makambo ya immobilier na kati ya Congo botia batembi bosana bino eloko te. La number 1 numéro 1 c'est Maman Christec Business. Botala awa botala concession eza habité, concession eza dia na ba étage, concession eza na bandako eza dia na courant mwana poto bana poto bandeko na nga diaspora mutu akopesa confiance yeyo agence ya kopesa confiance yango yo Christec Business. Tango toloba no boye zwaka déjà numéro ya Maman Christec Business solola na Maman Christec Business awa eza cadastré. Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Brazzaville. Pe kaka ndenge naza koyebisa bino to pesa agence immobilier Christec Business confiance. Papa, merci beaucoup. Avantage nini oyo moto soki lelo apesi bino confiance ya ba client na bino ya ba partenaire na bino avantage nini bakozala nango na kati ya ba concession na bino kana ndenge za awa kitoko boye soki baye kopesa bino mbongo avantage na bango ezali toza mpe na baavantage na biso awa eza mpe avantage ya liboso d'abord site na biso eza cadastre chaque parcelle eza na numéro cadastral soki asombi mpa na biso kosalelaka ye agrément pesa ye na numéro cadastral na ye annexe na kati ya jeton d'attribution na ye. Deuxième avantage mosusu ezali toza tout proche na makadam yango déjà toza tout proche na makadam cameraman nanga kozwa ngo toza na makadam. Voilà. Troisième avantage ezali toza mpe na courant mpe eza na kati ya site. Quatrième avantage na biso donc route eza accessible donc okoya ata na belo okoya mpe ata na section ya section oyo ata bina ya bamba okoma na route na terrain. Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Brazzaville, TV za radio te, cameraman azotalisa biso ndenge nini mituka ezoleka ndenge nini makambo eza na kati ya site. Comme il nous a dit notre DG alobi, ba avantage awa eza ke soko sombi lopango na yo numéro 1 eza na cadastre. Ba kopesa tous les documents complets et courant ezali. Maïpe awa ezali. Donc s'il vous plaît, je vous en prie, bana poto, topé sa Christec Business confiance. Merci beaucoup boss. Maman bonjour Maman Christec Business. Oui, tu m'aurais vu si mal le moi ça là tout. Genre à l'image, parce que moi ça va tout boyer. Abanga nini caméra te. Pesa no mbote na bato balanda yo na ba abonné na yo nyoso tout na ba client na yo na bato so bana photo vraiment ba yo ko bazata mbote na mbote ba diaspora nyonso mbote bandeko nyonso balandaka fidèle mbote na ba client nyonso oyo ya Christec Business ba membre nyonso ya Christec Business équipe mobimba ya Christec Business na pesi bino mbote na bino. Merci beaucoup Tozi Mote à la patronne maman DG PDG ya Christec Business maman toza lelo vraiment na songo ya ko ya mbalo susu na kata site oyo bato papa déjà distribution za Christec Business et ça le ndenge nini ndenge musala za ko évoluer kitoko bongo ça le ndenge nini. Oui, c'est un plaisir comme on a dit ma belle zaki boité au début les zaki vraiment avoir espace vide partout le long à toujours la paix des temps tout le monde était comme déjà habitable la clôture botala courant et ça maloba te beaucoup monde bandeko ba étage ezali donc vous voyez comme les gens construisent ici alors il y a une différence ndenge tozaki au début na ndenge tozava pe to communauté dans quelque temps ma belle to et on a besoin na bato yo vandi kaka na l'année prochaine on vandi kaka na la fin de l'année makambo e changer bato bazo kima bazo pakata mbango ndeko zona mbango na kati ya Christec Business. Merci beaucoup Maman Christec Business. Ngolo bakama liloba moko na bato batala ki on émission passée. Oba suma liloba moko pour na bango avant to yeba ba dimension ezaka cha mabango awa. Oui, merci beaucoup. Oh, bato balandaka biso na émission na biso. Ngana zo un mot d'encouragement ezaka pour koma kolo le temps c'est possible avec Christec Business. Oh Maman Christec nazana mbongo mukie. Oh Maman Christec nazana na mbongo ngana zo bomba ndamu. Et tant yo zo bomba les tapi mapango zo mata valeur. Ndenge tozo soki motalinga zo alupango. Ozo kata ba dimension ndenge.
Oui, dimension na biso tozana ba 20 sur 20. Toza pe na 15 sur 20. Toza pe na 10 sur 20. Alors, dès la lobaka na yo ba prix pe ezo varier selon ba emplacement na dimension. Lobande na bango. Oui, ba prix ezo varier selon ba emplacement na dimension. Oui, toza awa na mapango eza 7500, eza tout proche na makadam, toza na 5500, toza pe na 3500, toza pe na oyo pe eza 2500. Donc te na lobi na yo pe oyo eza 7500, eza 20 sur 20, toza na 3500, toza na 2500. Donc ba ezo varier selon ba emplacement. Merci beaucoup Maman Christelle Business. Ndeko moko abengaki nga lobi siko mpona ka ya bato bana mbongo moke baza na mbongo ya mobimba te. Est-ce que Christelle Business pe akoki pe kondima moto apesi mbongo ndambo apa kofuta prêt? Mpona bato oyo baza na mbongo ndambo baza na mbongo ya cash te, il y a possibilité ya kofuta yango par tranche. Alors tili tosengaka kaka la moitié de la somme, kofuti la moitié et le reste c'est possible ya kofuta pendant 3 mois pour Maman Christelle apesi yo opportunité ya kozanga te sala akoprocure terrain kati na possession na biso awa toza nango na début ya maluku cadastre courant mai ezali. Merci beaucoup. Cadastre courant mai ezali awa na concession Christelle Business. Quand ndenge na zoyebisa biso bana poto bana Brazzaville Afrique surtout diaspora Maman Christelle Business ye agence immobilier ya kopesa confiance yango yo Christelle Business. Christelle Business aza na solution pona ba problème nyonso tu ba tension ba kozwa kuna ba escroquer yo mbongo ba lia yo mbongo. Agence akopesa confiance yango yo mama bisiko zali na poto ndeko bisiko zali na Afrique na Kinshasa awa ndeko na ngai yaka benga Maman Christelle Business. Biso nyonso toyoki ndenge la patronne ya Christelle Business alobi atoza na mbongo mukie kobanga te bengaka Maman Christelle Business. Elle est sociale aza social mama moko bien mama moko boboto akoyamba yo boko solola ndambo yo za nango okopesa ye boko ya na bureau bosali makambo tu bokiti descente na terrain alaki so place na yo et okomi kopesa le reste wana malembe juste pendant 3 mois et procurer parcelle na yo. Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Brazzaville. Nous sommes encore là et nous sommes ici na Christelle Business, les seul et l'unique agence sérieux na kati ya République démocratique du Congo pour pesa Christelle Business confiance. Maman Christelle tu nous toyeba. Est-ce que Maman Christelle si mon logo morde pour na kini comme Christelle Business? Secret nos amis. Maman secret amis. Partout comme Christelle. Oui, on doit appeler ça comme Christelle Business. Oh, je vais être Christelle Business. Yo, le cache Christelle Business na TV. Oui, Christelle Business on va faire ça au nini. Là c'était Mutso sama kama la photo ça nini to encourager. Tant na chaîne dans le bango et la TV. La chaîne de télévision. Directeur programme na sabia ko ta be biso ko lexater. Quand il y a Christelle qui y a Christelle. Et ça nous Christelle très animal Christelle. Les créateurs de la terre. Les créateurs de la terre. Ça va Kelly ma belle mais. Oh Maman Christelle qui n'a pas sauté papa. Niveau ya luya lueza na kati ya Christelle Business. Eh? Ata soki na ba page Facebook. Omona ka ata nengeka ba publication. Ils sont bien organisés. Makamon surtout, ils sont bien organisés. Vraiment merci beaucoup. Christelle Business. Nengena toute une question. De Mishanga. Ndeko moko atinga kinga lobi. Ba Christelle Business ba ba copier aziko mukanga. Yo poza copier aziko mukanga. Zo copier aziko mukanga. Ah, papa, biso totanga ba kombo te na to ba Christelle Business za note ba onyo sta 2000 lelo biwa no zo na. Ça fait aujourd'hui 5 ans que nous avons à 4 ans. Alors, bah onyo sta bima wana na basima wana. Baza ya lelo baza bana. Très bien, c'est que Maman Christelle kaza mutakala ziko mukanga mwana mukena ye. Donc ayo sima. Bon, quand nous le baka. La radio et on la différence c'est la shit. La concession. Oui, différence. Autant de saboisa NAT. Autant de saboisa quelques mois alors bateau va venir dans quelques mois. On déjà pour la client va témoigner au sombi. Oh, bazo tonga. Oh, baza la tranquillité. Terra va faire va chef coutumier. Terra va problème te ba.
Donc, tu as posé. Au biso ba copie coller te tolanda ande ba tout ko to sala le kwa ba sana ba sana to ba biso mo to pesa donc to ba ba donc baza égalité na lobi ba tout yo comparer nga na bango wana to ba ba ninga donc yo tala na poste na nga yo tala na sima bana kini bana poto bolanda te o nani wana rien Christeke business nde nzambe na bango mama na bango kolo makamba ba concession na kati ya République démocratique du Congo po déjà on la concession na niveau ya ba étage boza nzaka te tozomona ba concession bazoma bino na saba lubwaku na saba nzete na saba moto koyo bukani metana na Christeke business tozana makadam. Merci beaucoup maman Christeke business na lingi na yeba à part zuko mukanga malgré obisi kumukanga déjà au pesé parce qu'à moi muke bana poto pe bayoki bana kisasa bayoki mama Christeke kota lobby en tout cas beaucoup misaka bango te parce que baba amike ya pas zuko mukanga agence ni no moni pina ki zo pesé pe ozi kwa zo ka ile logo te oyo moni pina ko zo pesé à part zuko na za témoin kana makambo na wala ba témoin na makambo ko pesé to pesé ti za ki batonde basomba ipana bango te bango ba ni zo pesé na somba na maboko Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Brazzaville, Toza Awa na agence Christeke Business en tout cas binomo kobozomo na cameraman ezela biso temps ya ko mema biso vraiment na profondeur ya site Yaka Awa na Christeke Business pesa Christeke Business confiance en tout cas okozala déchuté benga Christeke Business na numéro wana s'il vous plaît maman olingo za lopangu na yo na sécurité olingo za lopangu na yo avec assurance olingo za lopangu na yo avec avec paix contacter Christeke Business. Christeke Business akopé ce sika ya malamu mapango eza na emplacement ya bien tozana pembeni ya ba makadam kurana mai ezali na Christeke Business akopesa mapango eza cadastré donc na Christeke Business moto no bebete parce que misala o biso tozomona awa na kata Christeke Business yango mokonde moto zoloba. Merci beaucoup maman Christeke Business. Bonjour tomonio awa na agence Christeke Business awa zo sala nini agent na kata Christeke Business agent na domaine na kodini spécialité mes années na kata Christeke organisation na aux autres domaines na kata Christeke Business. C'est déjà un plan déjà. Ça l'a déjà bien. Il faut ne plus se la tenir pour que vraiment déjà que oui, ça va, ils ont déjà bien structuré déjà. Dans chaque poste, ils ont déjà l'agent déjà bazar pour accompagner étape par étape. Oyebi bana poto ba olanda yo banduko belé ba benganga na sala ba publicité benganga mama Christeke abengi ba agence comme il faut ba akomaka na site papa tout un problème pone ni baza mal organisé mais en regardant Christeke Business vous allez na batoka juste il faut ba mema batoka kana nini na site ça vous fait comment de travailler na kati ya Christeke Business plaisir de travailler na kati ya Christeke Business parce que maman afin de vous allez voir choper doit avancer qui ça va quelque chose de bien est-ce que le Lobani au Koyebisa jeune congolais ou Azan au Kolayo il y a la maison seulement pour inciter le gouvernement à ce l'autre côté mais il y a quand même un jeune au lieu de ce moment Christeke Business aux appels qu'on se retrouver au Koyebisa jeune congolais ni message n'a pas pas jeune ça que jeune il m'a beaucoup à la jeune que la mon qui hormone que yon César et puis ça va sur la li ukani miso mon mais sauf pour moi miso mon que ah et le Kobeza funa zongona sala befansa donc jeune fois là toujours. Merci beaucoup. Avantage ni dépose na Christeke Business ou déjà yo mo kozoma que non les accompagnement avantage ni les avantage ni oyo ko encourager que pour souper à approcher ma Christeke Business dans entreprise. Oui, avantage ça vraiment d'abord
les autres sont dans le oui, je fais connaissance pas tellement pour maman mais pour nanga moko na donc il y a le bosso fonata nanga moko après tali maman Christelle na Jean et tout ça. Kwenye kuzana kati ya équipe de Christelle Business, il n'y a pas de désaccord. Non, il y a des lots pour ça. Merci beaucoup. Place à Zané en sala, beaucoup de personnes qui clients à Christelle Business sur la poto ba otala yo. Ça qui agent Christelle Business sur ça na ndapo, yebisa bango le sabon ko moko pona ya encourager bango ba na agence Christelle Business. Bien au bazar partout, atana pour Maboya. Il faut couper ça. Agence confiance pour regretter parce que si les choses sont déjà cadastrées, il y a toujours au-delà. Donc, confiance au monde qui est merci beaucoup, Yakito Kopoko Sepla, comme nous a dit notre frère agent, il y a Christelle Business. Maman, bonjour. Merci beaucoup, maman. Tout le monde a la Christelle Business. C'est pas pour la première fois. En tout cas, nous sommes pour le bail du Toro Makasi. Mais ça va dans mode, bana poto mode, surtout bana Kinshasa, ça va tout Hollande. La question de nos mots, bana poto, bana Kinshasa, Brazzaville. Bon, là, on a cadré dans le Bakamba. Merci beaucoup, continuez nous. Bon, là, le Baki n'a dit nos locaux, le Bakaka. Pour mon activité dernièrement, dans le site Yanji Brasserie, Christelle Business, le Baki, Azana ba concession, mon côté est belé kaka. De l'autre, se retrouver dans télé bambou, na commune à Maloukou. Donc, binomo bozo mona kaka, commentaire ezate. Bozo mona kaka, paysage ndenge ezali. En tout cas, nous avons invité Bino. Boya, qu'on mabele. Na ba prix fait o eza abordable. Na Christelle Business. Donc, ba porte eza polele. Donc, na ba dimension nyonso bokoyi koluka mapango. O naza na mbongo ndambu, na lingi demi parcelle, na lingi 20/20, na lingi 20/40. Donc, porte eza ouverte pour na Bino. Bo banga te. Ote ba escroka kinga, o bona boyete biso tonyataka na mabele o eza cadastré. Donc, tokendaka na source to verser makambo nyonso tout ceux qui mabele wana eza cadastré te tokosalela ngo te po tokoya na ba problème te biloko ya Christelle Business eza kaka cadastré. Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Brazzaville, merci bana poto na yebike. Boza tellement épelé liboso ya ba télévision na bino, liboso ya ba chombo na bino po na kulanda toujours émission na bino. Fidèle di news kaka ndenge tolobaka fidèle di news tozwela bino ndanga tozwela bino musala ya kolakisa bino misala ya bana mboka. Jeunesse congolais s'il vous plaît, lamuka bima na kati ya distraction, lamuka longwa na kozela o gouvernement sale loko te nazo beta sete ne loko wana. Oh, gouvernement, ça de l'autre côté, mboka eza bien, te mboka eza bien. Yondo za paressé. Nazo biso vrai, mboka ya bien, yondo za paressé. Merci beaucoup. Talanga ndengo talanga finga ndengo sepeli. Mais naza ko expliquer bien, mboka eza bien, yondo za paressé. Parce que ceux qui ont télémi, ont créé emploi na yo. Nenge toza siko awa na Christelle Business. Mwana mwasi, oyo a télémi zili kanisi. Alors, il y a beaucoup de hommes, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de familles. Oh, bazakobika na kati ya idée, il y a mwana mwasi bazobenga kombo ya Christelle Business. Ma sœur, mon frère, lève-toi, fais quelque chose. Tala le lobby so ba jeune. Tu comme si j'ai ba kuluna, tu comme ça ba to moko boye, to la kamata nene beta poto na ba débat, on se trouve au bomana. Non, je vous encourage. Naso senga yo ndeko nanga mobali d'éléments lamuka pour que lobby na yo pe otika histoire ndenge Christelle Business azotika histoire. Je crois que tozana bandeko na biso oyo baza elongo na biso mettre ngito découvrir bango bonjour ndeko. Tomoni yo awa na kati ya agence immobilier Christelle Business. Comment on a bon? Merci beaucoup.
ozali moko na kati ya Christec Business. Na Christec Business ozosala rôle nini? Oza kotravaille lokola nani na domaine nini na côté nini? Premièrement, tambusi message c'est une télé na terrain par exemple dans le terrain faire visiter après appuyer na bureau okendaka te otokinanda komoko boye opesi mbongo na yo te biso na pesa business oya na bureau okomona mpe mokoye boya akapesi omona oza très bien suivi na kati oyebi biso ozala na kati ya bureau okoya kokute na biso osali makambo. Donc si je comprends bien, Christec vous avez la structure moko de la vous avez la bureau, makambo tout. Oh, oui mais que ce qu'on y est dans nos jeunes congolais, bateau ba na poto surtout ba na poto ba les États-Unis, voilà la France, voilà l'Allemagne, habite dans les jeunes congolais, déjà ba ba l'état télé, déjà ba senior ba ça qui mais comment ça va? Bon, message na kopé ça dans la photo, pas ça dans la photo biso les gens ça. C'est la première jeunesse, tout la muka, tout est là. Et non pour le bozala. Donc, tant que ça jeune, faut dans l'estime qu'on y a pour entretenir, pas à l'entretenir. Ça fait chose de la cam musala na bureau, c'est la cam noté, tout va pour se créer. Madame qui fait business, on va pour se créer petit à petit. Il a commis peu boy oyo, ça les lois kana makambo faisant na ebele asalaka akati donc abandé pour se créer, il a commis oyo, alors message na ngai pas ba jeune toyeba kosekre tant kozolala kanisa lobi na mosala bonasai no bitango lali oka po lelo bajene komaka sango lala lobi samedi nakende ba na peli kofi na sala boye non te mais tant kozolala kanisa ka ba projet te lobi tena na sala boye mona ke ko avancer ko soza na moke no pona biso madame Christec Business apesi biso chance biso bajene okozala mokie overfa malembe tili na kotili otika na lupango na yo inoka te oza na likute mo malembe obetika yo osali boye oye overse obetika yo overse ti montagne na yo ekokoka. Si je comprends bien, il nous fait Jean et Christec Business sur votre mapango. Nous sommes oui. Nga moko déjà naza en cause de code à quelques mois na okoma nga moko pe papa lupango na ngai moko donc les peu ba futa ngai na ba ndeni ko balola ko développer azo faire ça malé kati ya agence Christec Business pour le faire comme ça donc tout là na koma na ngai ya 15/20. Vraiment à féliciter les jeunes congolais. En tout cas, émission Oyo Fidèle des News, s'il vous plaît, et ça émission moko to tche yangoana pour na kotali sabino pour la kisabiso pour la kisabande biso ya Congo pour la kisabande biso bazali banda ya Congo ba congolais que ici au Congo il y a aussi des jeunes sérieux comme les jeunes ici là ni bomona ne wazabu ils travaillent chez Christec Business mais azape na lupangu na ye na age na ye wana yo zana kaka o papa tika ke héritage ndaka papa nezaka na monga fula ndaka tata moza zaka na yaya okokufa na mbasu okokende. C'est le temps ya jeunesse congolais o se réveiller Fidèle des News bon comprendre kanga ta lobi na lobi okuna biso tolobaki tokosala biso mosala tokende ata epa star moko boye tokende pete tobenga ministère moko babanda ko babiloba te tozweli bino mosala ya kotalisa bino misala ya bana mboka. Donc voilà, merci beaucoup. Comment vous avez se retrouvé dans la carte Christec Business? On vous paye l'argent ou bien vous êtes sur contrat? Bon, vous êtes sur contrat, vous paye l'argent, vous avez engagé, vous avez la biseau pour porter la biseau chaque fin du mois. Donc, vous avez un paiement. Vous avez un paiement. Donc, tout à normal, ça a l'air de la fin du mois. On met ça, il y a biseau dans la 4 mois. Il a développé ça dans la 4 mois. Merci beaucoup, Ndekonangai. Olobi, vous êtes agent à Christec Business. Olobi, vous faites bien. Vous savez, vous avez des sabans de Kobana dans la photo. Oza marketeur ya Christec Business ko lobana bango ni ko encourager bango ni pour que moto mbaya na Christec Business.
mon encouragement na kopesa bana na kata ya business pour ce serait exagité tozomona biso te tozala ya vraiment du sérieux yo na osenga na bino kaka bopesa biso confiance oya donc mingi ya koloba eza te mais oya bino bokokochiffre oyo ya malamu ozoleka na kati ya question business toza partout na kati ya kinshasa bato bazosala à chaque fois bato babengaka biso donc presque à chaque fois toyamba bato na kati ya biro baye basine mikanda na bango bazarse mbongo na bango donc bazwi mapango na bango sans problème. Bopesa biso confiance comme il nous a dit monsieur Christian Ajaya Christec et business vraiment merci beaucoup na bana mboka na yebi ke bozali tellement éveillé hein ya kolanda émission na bino Fidèle News kaka ndenge na yebisaka bino toza wana pona kolakisa bino misala ya bana mboka tokiti awa na Christec et business mwana mboka oyo alobi ya kotika jeunesse congolaise te baleka kaka na kati ya chômage abeni ndeko Christian abeni ndeko XY baya basangana basala msala pona kolembisa to ya nini ya chômage mama na ngai yaya na nga ndeko na nga patron na nga yo pe oza na idée ya malamu oza pe na entreprise na yo oza pe na musala osalaka benga biso tokoya pe tokosala yo musala ya malamu. Merci beaucoup, bonjour merci beaucoup tomoni yo awa vraiment na Christec et business d'abord tu y a mieux une émission Fidèle News bana poto bazotala yo bana Kinshasa partout dans le monde pour se présenter comme on a ndeko Floris Kumbazi. Merci beaucoup de Kobloris Kumbazi vraiment tout c'était livre ya mona Fidèle News tomoni yo awa na kati ya Christec business ozana ni ozala ni na kati ya agence Christec business na membre parmi ba agent na kati oza membre par agent na kati rôle na yo eza nini na kati ya Christec business ozala na département nini parce que kuna namonaki namoni bato so bazosala na ba directeur le balobi aza na marketing ozala côté nini. Bon pour l'instant naza na ranger ya batata biso nde toza bakipe soki bato baye tokite bango tolakisa bango batera donc moi déjà est-ce que ça vous va vraiment cette travail vraiment est-ce que vous est plaire bon ndenge bandage elobaka kaka visaka na mpasi na ezotyoli soki omoni tokangami lelo awa toza awa seke tozosiretrouve bien malamu. alors bafantage nini bikoza na Christec business ozomona mpendaki no ekangi bafantage eza nini. Bon, premièrement, l'avantage est que makasi pe ya motu ya mingi na kati ya Christec business eza ko assurer les biso na l'avenir parce que biso ba jeune na Congo lelo tozaki tellement négligé ba traitera biso toujours de voyous de bandits mais madame Christec a su voilà mais baza na avenir te bato baza na conscience te bato ba réfléchir à te mais madame Christec a pesi biso opportunité ya ko guider biso ya kotambola na biso longo ya kopesa biso confiance wana. Premièrement, avantage à Michel Négocier. Il y a mis balé que toujours vivre qui toque vraiment permis à madame Christelle qui est mon beau, les jeunes entrepreneurs, toujours à l'aise, toujours foutre à ma kitoko. Mais il y a l'argent, monsieur, autour de ma bicéna, c'est raté. Toujours bien payé, nous c'est tout. Merci beaucoup. Nyonso eza kitoko vraiment ndeko na ngai patron et ko sala pe honneur ndenge ba travailleur ya Christec et business baza vraiment ko apprécier patron na bango baza ko kumisa ye soki pe yo ko sala ngo bongo na entreprise na yo ko sala bien makasi travailler na bandeko ça fait en sorte que bandeko pe ba se retrouver comme elle fait la dame oyo atie mayele na ye atie boyebi na ye atie pe mbongo na ye en jeu pour que a créer agence immobilier Christec et business. S'il vous plaît patron, je vous en prie, traitez ba travailleurs na yo, traitez ba collaborateurs na yo, na lolenge moko ya malamu pour que tango bango bazo peso merci. Vous avez pensé à nini azo pambola yo. Merci beaucoup notre frère. Oko yebi sa jeunesse congolaise nini. Parce que yebi bato wana na poto hein. Mais que bata poto ba yebi ke biso na Congo ata ba fainéant, tout ça que loboté, misa les athées, to koma na biso ka bato moko boy bato bala na poto ko bisa bango nini. Mais ici au Congo, il y a Christec et business. Ko bisa ba jeunesse congolaise ni na bato bala na poto. Bon, par rapport ya ni ba qualifier ba congolais, ba ba fainéant, ba ba ni donc c'est ça. Voilà. Vraiment merci les grands journalistes. Moi mingi le besoin de unité pour monopoliser ma liberté. Et on a besoin de cœur, battre la mission là-bas, et puis juger dans l'apparence de Congo, la jeune à Congo, qui n'a pas d'apparence, mon frère Mabé, suite il y avait une mission, mon repère Mabé, où il y a une membre de Tina, Balanda a toujours une mission, il y a un faire découvrir qu'est-ce que la jeunesse congolaise.
Merci beaucoup. Tolanda émission fidèle de news yango de tozoli bino musala ya kolakisa bino qu'est-ce qu'est l'avenir de la jeunesse congolaise. Vraiment kaka ndenge nazo bisa bino émission oyo tosali yango ka tolakisa bino misala ya bana mboka. Ato tekaka mai, otekaka nguba, oza peintre, ozali nani, oza nani. Benga biso tokokita wana tokozwela yo ba image tokolakisa na monde entier pour que bana Congo baza libanda ya Congo bamona pe que na Congo il y a des jeunes. Il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons, il y a des mamans, il y a des papas, au bazar conscient, au bazar souci à Mboka et développé. Nous sommes toujours ici, na agence immobilier Christec et Bizababi Kinshasa, Brazzaville, Congo, Afrique et Mobimba. Agence Saka Mokoba na poto Christec et Business. Topé sa Christec et Business confiance. Tango mokonza mboka zolo bakeno alingi mboka et tomboma et mata. Alingi bato va soutenir vision na ye. Mais moko ya bato va soutenir vision mokonza mboka. Bango yote. Moko ya bato va soutenir vision mokonza mboka. Bango yo ba balobi ke bango ba keika kana côté tali immobilier. Vraiment merci beaucoup. Bonjour maman. Tomonio awa na agence immobilier Christec Business au Salani. Naza membre ya kati ya mboka ya nini ya Christec Business. Comment on a d'abord bateau dans la mani. Na kati ya Christec Business ça fonctionne nous ça nini ça les années. Na kati ya Christec Business biso toza bateau bakita terrain na ba client pona kolakisa bango po ba bungati. Ah donc il posa ka ndenge moko na frère na biso pour kitaka sur terrain organisation wana ya Christec Business donc il est kilanga et les kana bateau botala biso qui entreprise moko boye il y a une dame mais ça bien organisé et ça d'abord ndenge. Au même moment ça langa bien moi si azo bunda pona batinga bazwa mapangu bazwa bisiko lala nga vumbi kusala nga bien makasi. Apport na yo na Christec Business ezali. Dans la Christec Business ezali va bien. Boya pour. Merci beaucoup, tout va bien. Apport les autres, tout va bien pour y avoir décidé. Merci beaucoup pour y avoir ça bateau pour ta la vie. Bandeko ozotala biso na Christec Business oza décidé donc nyonso eza kimia oyo lupango ya chef coutumier boye oye tumswa bimi lisuki etenga na sombaki awa mamwani ezalaki bino mo bomona bato batondi bakoti baza lesi toderange bango aza te oya vraiment na kati ya agence Christec Business oza décidé. Merci beaucoup. Comme elle nous a dit, Boya Nakati, agence immobilier Christec Business, beaucoup à la décider, maman Christec Business, tout ce pays vraiment na site où c'est bien. Moi, le loba, na bateau balandi biso, moi le loba, na ba tenir surtout basé numéro na yo, mon encouragement na bateau surtout ba sur confiance. Le maman kaka, bon ba liso mbongo na banda kute na maputa te ba olote ozo bomba mbongo na banque tout ça mbongo na bomba za monde soko sobi lopango na yo lelo e ba mama Christec Business na mbongo mokie oyo lingo bomba wana yeba ke chaque jour lopango ozo valeur lobo kote kango pe ata 10 fois na oyo zaki na osoba. Alors ndeko ozoboma na mbongo na kati ya ndako, ndeko ozoboma mbongo na yo na bilamba, ndeko ozo dépenser mbongo na yo na ba ambiance nazobenga yo yebela vision ezaka moko vision pour l'avenir ezaka moko kosomba lopango na sécurité na kati ya agence Christec Business polobi ebotela. Merci beaucoup. Kosomba lopango mama Christec elle nous a dit s'il vous plaît de kobomba mbongo na babijou za mabete kobomba mbongo na kati ya banque za mabete mais kobomba mbongo na mabele eza encore plus parce que mabele au fur et à mesure cité ont valeur au fur et à mesure mikolozo leka mabele mbongo pesa nini ezokoma na valeur. Merci beaucoup. Je crois que vous êtes nombreux et vous êtes aussi nombreux à suivre émission d'Abino Fidèle du News. Vraiment beau pesa Christec Business la patronne confiance parce que na Christec Business il y a du sérieux. Merci beaucoup boss to bandaki na yo DG moi liloba na bato bazolanda yo moi encouragement moi appel na bato surtout oyo balandi. Na bandeko oyo balandi biso oyoki chacun de
awa ndenge kosala promotion ya site na biso nga mpe kote na ngai naza mpe kolamusa bandeko baza kolala papa mama jeune obengi bino po assurer avenir ya bana na yo lobi kozala tala une partie ya terre mabele na yo donc toza komotive bino koencourage bino oyo nyonso azolala nano mabele yango oyo eza nango limité baparcelle eza limité donc soki yo ozolala lobi ovanda omona baninga batongi basala bango baminene okomi koloba ngai soki nayebaka c'est le moment yango oyo ya koya approche biso tosolola tobeta masolo ndenge soki ya mabanga ezalaka ozoli mpe parti na yo ya mabele. Merci beaucoup. Yopé Oza parti na ya mabele comme il nous a dit le DG patron responsable ya Christec Business et la patron na maman DG. Naza ko encourager ba maman nyo surtout la muka lokola maman Christec Business créer emploi loze la ka ya boba kende musala et rigoche bon na répertoire oze da na ko pesa nga $10 na pesa nga $20 mais moi na moi si yo a créé emploi engagé pe ba tout pe baza ko se retrouver s'il vous plaît ma sœur mon frère le to finga ka gouvernement ba sala le côté créer emploi. Fidèle de news ezali émission auto tiela bino wana uniquement pour na kota lisabino misala ya bana mboka. Je vous appelle yo moto landi biso aux États-Unis, yo moto landi biso na France, landi biso na Canada, landi biso na Kinshasa na Brazzaville, na Afrique du Sud partout na zobenga bino boya na Christec Business agence ya sérieux, agence za na ponctualité, agence o eza na mikanda nyonso tout. O a eza te ke o biloko ya chef coutumier, o biloko basala so na mutu moko te. Agence Christec Business ezali agence sérieux oyo mwana mboka andimi kotia mayele na ye andimi kotia boyebi na ye en sorte que bana mboka pe musu basani ni ba se retrouver. Je vous encourage, je vous appelle comme elle nous dit chaque fois alobi obamba mbongo kaka na ba banki te kaka na ba bijoux te mais soit mbongo na yo bomba yango na mabele. Merci beaucoup na bana Kinshasa bino ba iban surtout ondimi kozwa Christec Business ko fandi sango na mutema. Merci beaucoup na ba fandi nyonso tout ya Fidèle News. Merci na balandi nyonso tout ya Fidèle News na 4 coins ya Kinshasa. Voilà ce qui est important pour vous. Il y a qu'on retenir l'émission de l'Ezali agence immobilier Christec Business. Ma Christec Business, il y a souka kaka, s'il vous plaît. Il y a souka na clôturé. Ma Christec Business, à part ma concession, est-ce que ma Christec Business pas te capable ma pango ou bien cause ou pas quoi pour ça peut pas on a libanda ya ma concession. Est-ce que l'agence nous a la capacité la concession à part ma pango ou à part ma vente et ma concession, est-ce que Christec Business il peut accoquer que motayo ko ya pe ko somba le pango peut être na Gombe, peut être na Masina, peut être na Boy, c'est ça question na ndia. Agence de vente des terrains, parcelles, véhicules. Nami tuka toteka. Ah bon? Oui, tozali pe. Oui, vente d'hectares, tout est capé d'hectares, la concession et tout. Et à part ça, toza pe na location. Il y a appartement, ah bon? Oui, location à ma maison, oui, tout ça, location à ma véhicule, tout aussi limité, on a dit. Donc, tout est 40 parcelles, on a qui chaque fois. Oui, tout est 40 parcelles, tout ça, on a location, tout ça, on a location, on a qui chaque fois. Tout ça, on a location, on a véhicule, tout ça, on a vente à véhicule. Alors, on va donner ce bateau là, on va besoin de service de biseau, on va contacter Christec Business à conserver au bureau avec. Merci beaucoup. Naebi ke Kinshasa Brazzaville boyoki ndenge la patrona maman na bango nyonso tout. O nga na teka lopango na Gombe, o na teka lopango na Boy. La patrona de Christec Business nde kolo na bango so tout. Christec Business soki kaka na koteka mapango te na ba terrain te. Christec Business ali agence immobilier na bino oyo est disposé service na yango pour na 4 coins ya Kinshasa mobimba. Ozana immeuble lo lingoteka. S'il vous plaît ndekonanga, motakope sa confiance patron yeyo benga Christec Business. Ozana lopangu na yo, olingoteka ona lemba na maluku, ona Gombe, ona ngiringiri na ngaba, na selemba na lingwala. Contactez Christec Business.
elle est là disponible avec toute son équipe pour accompagner yo aux réussite yanini yeloko yozoteka. Et en plus c'est pour na moto surtout olingo somba lopangu na yo ne sika musu peut ezaka ba concession te ba hectare te ba terrain te olingo somba lopangu na yo. Tu vas bato bazonga bateka bo pesa ma Christec confiance oza na offre na yo ya ke pas Christec business à côté que lo yango na minute ya kotanga et là tous les stratégies d'administration elenda papa na biso papa biso Jared di azawana donc soko pesi kaka papa Jared kaka offre na yo pan un mois ebele une semaine ebele le pango le nini etekami yo pe moto lingo somba lo pango oza na poto lingo somba pa moko bona gombe lingo somba pango moko peut na yolo lingo somba pango na lingwala na barumbu benga mama Christec business parce que yenda ko orienter yo akopesa yo maele posa nini ozo esika nini ya malamu Christec business nzambe ya ba constitution de démocratique du Congo Christec business number 1. Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Brazzaville, vraiment na pesi bino merci nabi que vous allez tellement évelé ya kolanda émission na bino idée du news na pesi moté na mon caméraman balobi Mfumu Modeste Montréal na pesi moté na Rovia fidèle di Makese mère à Palais Colobor na pesi moté na mon DG Paul Ilunga na pesi moté à mon dipo papa Rachidi Pepe. Je dis merci na toute équipe technique ya Pixel, merci aussi na Christec business number 1 Mukonzi Mukolo Masolo ya immobilier na kati ya République démocratique du Congo ngai wabino Serge Fidedi autrement appelé Motonzambe tokutan lisusu na numéro ozoya avec Christec business Komakolo Lopango Teka Lopango na assurance.